fallu pour pas se reconnaître en gros. Ok. Ce qu'on imaginait. Vraiment. Non. Tu vois, tu as une considération. C'est ça. Mais rien n'empêche que na soutenir vieux en Wazé quoi. Vraiment. À ce le 14 décembre. Ok. Un Adidas Arena, mon vieux Félix Wazé quoi. Vraiment. Vraiment. Tous les musiciens, je les soutiens. Na Bolingonio sans problème. Malheureusement, via bloqué. En tout cas, merci beaucoup. Si. Oh, Angola. Na tikali na Luanda. Est-ce que aba kimaka? Ah, bakimaka kimi na Luanda. Na kozonga Paris. Oui. Tala. Wo même pas ko salo bonene ele o bébé. Et puis ndenga sa ba longola ka baze misatu. Ya solo. Longola combien? Fala portugaise. Na, nenhum. Oyebaka, ya de onzinga, oyebike banda bota matina ajo balongola minute. Aza 32 da ekoka. Mais tala ba boss ebele ba tebele mona balongola 4, 6, 12 minutes. Le boss de onzinga, grand prêtre. 32 ans. Mikoto benge 32 ans. Minuki toko. Mon bali à moi c'est moko. Babo c'est belé. Oui mais là on ne saurait qui tsara bango. Poison en piaker. Basi. Mais hier ayebika moi c'est moko. On a porté la vérité. On a porté parce que toyokat. Puis ça peut toyoka kaka. Que par rapport leader Miss Adaki na Gishasa et c'est ngaki que grand frère a soutenu leader Miss par rapport à Yangwana net on a porté là. Via négligent na kin. Jérémy Chabani que je salue, on a vraiment déco. On a un rôle à Salaka. Tout différence à Makambo. Si on a une scène, on a un normal déjà Jérémy a le baraté. A le baraté, à Sekakaka. A le baraté. Donc, on a un incarnat des rôles. Et Seigneur la salamoussala qui toko. Pourquoi vous l'avez changé? Mais regret n'a on a salé dans kaka, n'a pas mutakala. Oui. Na bota mana bilamba te donc nous autres nangande na sabo et 100 mois na hôpital ba docteur ba mona na basi et ça la nga pas si fort oui c'est que ça maman bandela obota yo te nga pena so ba bandeli ko to bota malisusu na bilamba je m'idore TV vraiment yoka image tala réalisateur na biso yo bo tanga kombo na ye Patrice Moulumba Ginamao. Patrice Moulumba Ginamao. Patrice Moulumba Ginamao. Patrice Moulumba Ginamao. Même ça yo. Yo que image qui togo. Vraiment. Ah, je m'idore télévision. Je m'idore la télé number one. Je m'idore, c'est la différence qui monte les c'est la différence qui monte médiatique. Je m'idole, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrez amis intime, la vie change avec Je m'idole. Je m'idole est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Je m'idore, l'initiateur c'était Yondinga, Akanga Masolo. Je m'idore, la chaîne par excellence. Je m'idore. Bonsoir et bonne nuit, boa tarde, ça dépend où puis au Bozali, Mbote bande konyo surtout. On va faire ça comme ça, c'est pas la carte pilar, le bulldozer de la presse, et toujours dans l'émission de Bino, les œuvres, babi, les œuvres, tu as marabato, rabazarnaba, œuvre. Donc, ceux qui jusque-là, non, les qui n'a les œuvres, c'est que vous avez non, œuvre. Et merci d'abonner dans tout et je m'idore. Abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus. Yo pena commune abonné dans en tout cas abonné na yo kota pena na Jemidor orozala jamais déçu Jemidor TV chaîne ya moko oyo ekangi actualité na Angola na monde entier mobimba donc Jemidor TV
Toza na bino et merci directement à mon boss Deonzinga André qui Suisse motema maman Bitanzinga maman de maman toujours et là je vais directement à saluer bambote na ngai keli susu mingi et pas ya batasis bato simbia monsieur à les œuvres voilà na moni maman Mami Tona et maman bienvenue d'Acosta donc bato basimba rapene monsieur carte pila o basala la carte pila pour azala mesdames et messieurs na yebisa ki bino bozala toujours au sepela pe ya koseka carte pila azana pour na bino to salara o bino bosengara donc na yebika bomonaki déjà un leader a mis arrivé na ezaki na Angola na Luanda bomonaki na aéroport comment aéroport ezaki tombé comment bana Luanda bana Angola ba sepelaki et senga ipeka ka na ba demande na bino carte pila en tout cas yambele tout leader to solana leader donc senga ipena bongo yango na bokasi toujours ya Jemidor suivi pe ya boss de Onzinga Yangwana toza susuna notre leader Amisi na mokona lelo la na rosenga directement à mon ingénieur Mulumba toujours en tout cas balancer les biso imange wana toza notre leader Amisi bonsoir ouais balobi mobali solinga nzoto mingi kabaka pe mingi moi salinga mobali wa kabaka so kabaka te yango monaka okoboya mwasi bandolo bele maloba mabe oyebisi ngana to kabwani na suka nango pa lobi ni o ni a oyebi swaka biso mibali o calculer mwasi oyo alingaka nga to alingaka nga te yaya kabaka vraiment et ça le bien vraiment ouais merci leader Amisi est-ce que ko yebisa bana Angola yebisa pe monde entier o botala yo ba séjour na yo na kati Angola vraiment et le kalolenge ni ouais ils ont le bien na kuti mboka kitoko vraiment basi kitoko sima na biso yaya na mboko na ndimina zo maladi na Luanda yaya basi nga ya bazalate vraiment baso la pe kitoko vraiment donc est-ce que yebisa biso avant que tokota vraiment na tuluku ya masona biso ya lelo leader Amisi depuis hier est-ce que sokuta mpe na ba collègue na yo o bazaka na kati mboko si tozala déjà na président Shoga tozalaka déjà na fan de star tozalaka déjà na petit na ngai star meme donc wana ba collègue yo posa déjà collègue donc na sape lisusu na grand frère Pablo balobi grand bord donc ça l'a très bien bande ko bolimbisa leader Amisi voix mais na lobaka ka chouette vraiment toyoki otangi leader otangi Christian Shoga otangi même otangi fan de star mais Christian Shoga za mopaya peka le rôle ayoti ayepeka ko passer na mboka Angola mais mingi to tuna nanu est-ce que bando yokuta pe dana mogondo ouais en tout cas to benganaki to bengani mais ko mona na boyina nuté na mona bango nyonso parce que leader Amisi azam tabolingo et puis les grands patrons ya te le bako ani na lingaka omoninga natiki na ngai respect tellement le kinga na monaka na mona mo ko utiliser te wana za boss motema malamu eza wana le grand boss de Onzinga non vieux fana na yo yango na lo ba mikolo yo soki Jésus abotama ke pa ya papa Joseph te alinga botama na nzela ya papa de Onzinga vraiment vraiment siko à part kokut kobenga na tope ko solana mogondo est-ce que yebi peke na kati mboka oyo tozaka na papa takinga na mboko est-ce que si peut raisonner déjà que na ke luka papa takinga étant que moko ba école na bino ya théâtre oui na mona bango nyonso obi première fois na Luanda donc faut bino de bobetelanga un tel azalakawa un tel donc en tout cas na komona mutu nyonso comédie tout azawa wana baza ba légende baza ba yaya baza mikolo baza ba papa na omona mutu tout na mboko yo. Merci leader Amisi skoto kota la maman na masona biso ya mokuna lelo qui est leader Amisi kombo ya est-ce que obota maka na kombo ya leader Amisi to ozaka na vrai no opena gezaka papa na maman na ndako babenga ona kombo na obi ozaka na kombo ya leader Amisi ouais leader Amisi kombo na vrai kombo na ngeza Amisi leader eza kombo ya scène ndeto mona ka papa Isobe papa vie de loin président Saï nde leader Amisi azwa leader Amisi par rapport ya masolo na salaka ouais nanyo apesa yo eslengi wana to pe nanyo vraiment mema na kati ya media muto apesa yo sentiment ya kokoma leader Amisi lelo ya musala nanga et puis nga moko déjà
si na okola na yebaka un jour fona sala musala parce que na lingango so secret musala oyo po bima faut la respect nga na za respect na bakulutu na nga yango moni lelo na osala ona okoko sala pona zoka conseil chaque jour mais regret na nga oyo nazala nango kaka nde na botama mutakala oui nga botama na bilamba te donc nzoto na nga nde naza boye esambwa na hôpital badocteur bamona na basi esala nga pasi fort oui te nga pene so babandeli tobotama lisusu na ye na bilamba yo ozosakana tambolaka mutakala na Luanda omona bavie osala yo osakana mutakala. Bon, merci leader à Missi. Alors moko tozo tuna na leader à Missi idole na yo vraiment azalaka nani moto apesaka yo peut-être gouana et tant que parce que art babotama na ngonde ka botoloba toujours art mutabotama na art mais toujours tozaka na ba idole moto moko kingandi na pesa kinga pena sentiment to pe elengi ya kokoma ona komi lelo eza nani. En tout cas ba grand frère nyonso o basala musala oyo bapesa nga elengi ya théâtre bapesa nga goût ya théâtre dans la landaka ba théâtre kala na lelo pour comme nga yango de formula leader à Missi. Ouais. Depuis on dit art na yo, vous avez déjà combien de temps na art? Ouais, en tout cas na vous avez 4 ans ou 5 ans. 4 ans. Ouais. Bénéfice na yo eza nini topé ba regret na yo ezalaka nini depuis ko kota na art o. Ouais, en tout cas na ba regret mon na loba na télévision na loba. Na loba. Loba. Na loba on a télé. Te loba to sola. Regret na nga na sala nango na nenga art to na fi na nga. Na nenga art. Na bimana fi moko na Brazzaville ayiba nga bilamba. Akima na bilamba. Na porte-monnaie na ba document. Akima nango. Ouais. Et puis elle est là na voiture. Ah bon? Ouais. Parce que le mona bilamba chaka libanda na che libanda ake suba kima kena nango. Ouais. Na koma siko mayele. Ngane na boye. Tala kaka na kobanda juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 6 mois pamba. Moi si nyonso linginga. Soka moni nzoto na nga chikinga. Naza susu faible te na minute. Soki moi si linginga destination mariage. Soko bala nga te to chiki. Yo fo bala moi c'est moi jamais sentiment biso mbale. Yaya ndenga na bua kaka yeba bua kaka. Bana télé ko linga tena loba bilobela. Oui. Te ton solo là. Moi c'est bua kaka. Sentiment biso mbale. Ngana zo mbongo na ngana bala jamais. Yem ta bala nga. Mais l'idée mais somo te go bebisa mbala baba mbale mitu bisika basala banda ko pe mona musala kina posa bala moi si na ye ayoki conseil wa baye na epe. Si sentiment za deux personnes. Comment c'est possible? Yo moi c'est ko fana na ndaku na nga. Omoni yango normal, obengi yango libala. Mais nga so na ko fana na ndaku na yo, Mario. Na ndeni? Mario. Na ndeni? C'est normal. C'est ça normal? Leader. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nga na bimi na ndaku na nga, na ndaku na mabe za wapi? Leader mais c'est pour nous pesa ba Mario courage makasi. Ya toza na Luanda, toza na Angola. Kolinga tena bando bimisa ba momoko ba voce tala yaya mais na moni portugais kolia beti eso no portugais kolia sona siliki bakala boke bimaka bon ba po ya na osili santé sona télé vraiment portugais pesa nzale ya solo na kimbanga pasi kando lo bibo Vraiment, mesdames et messieurs, Naïd qui est pour ça déjà recépé là. Et là, je profite directement à saluer à président Toussaint, président de tous les présidents à Wengenyo surtout, dans la maison mère, président à Bangonyo Sunarat Salwanda, président Toussaint Yango vraiment, tous en avec le leader à Missi. Leader à Missi, ce qu'il y a une stratégie nino yo, il y a une Katsamboka Yangola. Ouais, mais il y a un voyage dans un privé, mon grand frère. Il y a des nzinga. Abisinga leader à Missi, ane mobimbo sali trop, otamboli trop, o voyager trop, o kepe ba mikili o keyu soki wapi. Abi turo yo kende Luanda. Donc via Beninga, asalinga la réservation ma mbutu, yango na Luanda. Donc na epena voyage privé. Et puis ngana mini choyo,
so moni bena moi si moko bien o se bena na leader a misi yaya ka donc des yaya mu Congo ezo sala nga na sala ngo bien ningana na sala ngo bien yaya yo sakane na ningisa ngo be bien ningana leader yaya luketo na zo na mbetu na malile poto na zo yo leader c'est complet yaya na biso mele sawa oyo okutanaka na pula mabe ya leader yaya rendez-vous na hôpital leader ko sabi mais ke basi angole bazaka ya hotelema ba mibimba na ndeni na nyonso newa yo zo la saloket mo ba so ba travaux moko boyo ko kyango sute ya de onzinga yebisinga so na lingi mwasi na mboko yo natambola na kirdan abaluki na sima na mekaka soka eleli touf BBL soka eleli te seke original mikolo to na système ya touf leader monsieur bongo na biso oui ozo siko mwasi ya BBL ebetelo kano na mbetu osandeni encore luketo machine nde nasalaka ona yeya otala bondeni tena otaka luketo ndenge ezoningana te wandumbe leader kasi obala naalingana bala ye kasi obi tobala bango ti merci beaucoup na président Christian Shoga doaza na kati ya Luanda ayambinga kitoko bandeko tubo yambinga avec yo moko yaki na aéroport esalinga bien merci na ya Théo Zambrota muto aliaka dollar elala te talaka tinelinga code en direct de Luanda merci na ya Willy Musheni code mboka merci beaucoup na ya Louison Ombata South Africa segmen na kati ya Cape Town donc wana pena bureau ya leader amisi donc basimbinga na mboko yo et puis na otambola na fan de star et puis na bosanité DJ Lourd Big Rouge DJ Lourd donc na mboko yo na biso sola ki toko vraiment ouais leader amisi na Christian Shoga voilà merci leader amisi mais obosani mutu moko apparemment commandant Papi Kanga sécurité na nga eza na maboko na ye tika na bwake na suka na biso na ndenge mabete ebi petit na nga artiste meme abebi singer ya solo yaka bibi ta moi ça peut singer na mboko yo ta ndenge lati tobi na nani na biso Luanda gu yaya nakozwa maladi na mboko yo so nazwi maladi te nakozonga te yaya boye yaya na ndimi natikala na mboko yo natikali na Luanda eske awa bakimaka nakimi na Luanda nakozonga Paris te oui tala meme poko salo bwenene ele bébé et puis ndenge sa balongolaka bazemi misato ya solo olongola combien fala portugaise neyo allez venga edineo venga te vai chunga mbele donc simia finish émission ndango yes bomona tele bangolaise gu monsieur ezalaki yo na kine etika na nga caméra te angola mboka vraiment merci leader amisi ouais. Est-ce que les 30 toi na milulu ya faire égola les 30 oui na mona ki ko ba affiche na mona ki na monyango na kati ya Luanda nde na ye c'est qu'arrivé no pe boye seke makambo tout OK à faire égola te na mambona te bande comment soutenir grand frère vient à biso star mboka artiste mboka bokende est-ce que quoi biso lo ninu esala pena ke otika maramba go ya bagolwa okomano maramba ba wario malgré mo zo ba kete fali aza ya nanga mais eloko ninu vraiment sala que parce que il y a beaucoup de gens ba tout na question wana leader misi afongole la biso no vérité parce que toyebaka leader amisi toujours azalaka wana azo soutenir il fait rigoler et tout comme ça mais eloko nini oyo esala que leader amisi lelo amaramba faire rigoler so batuni armo legisango ka boyake nango boy en tout cas sola na biso no vérité vraiment totonga na mo mukie po ba téléspectateurs ba se plabisika bazali ezala registre nini esala entre yo na faire rigoler
courez le Kalisouté. Grand frère aza star munene ya mboka na biso. Ndeti ngana eto ba master te yaza ya ngana leki. Et puis ngana musicien te ngana comédien. Siko nazo chance ya ozala considérer et pas ya Fally Ipupa Aigle grand frère. Mon papa. Papou de papou. Viens moko très bien. Asolana ba leki na ye. Siko na sani. Nana eloko lobate. Tunanga soko tuninga makambu ya Aigle Fally Ipupa na ko répondre yango à 100% pour nga moko na za warrior. Na yebi makambo yango très kitoko. To uti ko fêter une année ya New Arena. Makambo ya grand frère na ngai mususu na yebi na ngate. Na yebi te. Na yebi te. En tout cas, leader a mis sa boy ne peut pas koloba ngo lisusu. Quelle vérité te to dans la poste la vérité. Dans la poste parce que to yokati. Biso pe to yokaka. Que par rapport leader a mis sa daki na Kinshasa et c'est ngaki que grand frère a soutenu leader a mis par rapport à ya wana ne to na poste là. Via négligent na kin. Mais tant que salaki ndenge salaki après via qui reconnaître atini langa pe enveloppe que était petit nanga yo ale kandaku mais la maï donc ngana problème ça te faire rigoler c'est mon grand frère aïe aïe prévané tant matang yaki pe à son âme gigola mutazala wana seul comédien à Paris mutalela na batu tout ezalanga tu vois biso siko ba warrior toza mitema mabete to fingaka te to mankaka te tozaka droit to lobaka vérité tu vois. Donc nana eloko ya koloba mabete contre vienanga faire rigola. Parce que bino moko ba. Ya mingi nde eza photo lobela ya Fally Ipupa. Ah oui. Et puis 2025 Stade de France. Mais siko par rapport ya nengo obike bino ba ware bozara mitema malamu. Mais pourquoi ba concerne tout ezobeta poani boketelaka muninga clé na New Arena na ye. Te New Arena soko louengo. Attends, on peut s'immongo caler date. Ils n'ont pas principe. Un, bien faut être kama. Donc, deux, faut bango moko bata salle, ba colossal New Arena, ba monake, ozoteka. So ozoteka te, concert ozala annulé. Ouais, ils ont pas condition. Ba principe, il y a loi na bango. Faut teka. Mais est-ce qu'on est plutôt par rapport à la race à Luanda pendiré parce que vous avez une race à Luanda. Bah marambo ils ont les gars Luanda pour ça qu'on a ta Mickey. Que il paraît qu'on fait un peu Luanda déjà moi tantôt plutôt on dirait qu'on bête té. Te ngana yebi ngote. Ngana considéré mingi na makambu ya Aigle Fally Ipupa parce que a considéré nga. On a vu nga benga nga pesa nga ba programme. Ngana grand frère na faire to solo la ratin. Ouais, to solo la kata blokanga. Tu vois ce que to solo la ndeni. Mais Aigle to solo la ka net boye via sanga ba bon séjour a tout nanga. Ba difficulté ni noza nango kuna na ebisete viela la pongi. Zala à l'aise. Zala vena à l'aise. Tu vois considération zala ka bongo. Yezo connaître baleki. Talakaka ndambu ya musala leader a mis sa salaka. Fally Ipupa so reconnaître ngo. Ce qu'on imaginer. Vraiment. Nananani. Tu vois, toluka kaka considération. Mais rien n'empêche que na soutenir vieux nanga waze quoi. Vraiment. Azobeta le 14 décembre. Un Adidas Arena, mon vieux Félix Oazé quoi. Vraiment. Tous les musiciens, je les soutiens. Na bolingo nyonso, sans problème. Malheureusement via blocayo. Makambwana eza ya kala. Tant vieux beti Adidas Arena na sala vidéo. C'est normal. Na soutenir vieux. Sauf Kakake, côté Nazala qui est simba te na nga boye. OK donc. Tu na ni ranking ngai na bandeko kuna na ngambu to ana problème te sauf que e baleka boli biso. Batu mususu Congo Brazza, batu mususu Congo Kinshasa. Mai kaka ne kaboli biso. OK. Donc ça ngolo Angola na Congo te pa Angola ta kambola na mabele. Te mai kaboli biso. Donc soko dindi OK. Si. En tout cas, merci, leader Amissi. J'espère que, mesdames et messieurs, Biscap, Bozali, Bozu, déjà ma réponse Nabino. Leader Amissi, Ebisabiso, Tozo Yoka, comédien Mingi. Bazo Koufa, na poison, bazo la empoisonné. Et surtout, d'être la minute, on a profité, on a fait mes condoléances. J'espère que Yebi, non? Ouais. Mon grand frère. Vieux moulé. Ouais, mon grand frère. Ah, il s'allie pas si. Donc, Lys Boy, et Zandey, président de la DSOB. A Koufeli, en tout cas, soutien Ezali. Na ebike na ozalawana.
Ouais. Est-ce que tu l'ongwa qui oya ki boye oyoka ki ba nungu maladie na yete ou bien abandé ko bela déjà to et ça ba mort subite. En tout cas ti sikoyo na bengi président l'a dit sobe abandé ka kolela. Na zuna une explication sûreté na zalaki na mboka na kin mais na zonga de apoto après na ye awa donc na une explication te na ebité. Mais loko nga na yebi eloko bomi vie ezaliwa. Batu bakabu bapanzani mitema kuna bakaso ngolo beloko moko boya bien. Kasi liwa te de bomi vie. Leader à Miss. Bon, par rapport à la santé, il y a ndeko na biso boui. Est-ce que vous avez pu informer par rapport à ça? A commis bien déjà na kenda otalaye. Yaboui Maïren a commis déjà bien. Miss déjà. Ça va déjà. Par rapport à ndeko na biso di Caprio. Tozoka ba nungu ya par rapport à divorce na mwasi na ye et surtout azaki pe empoisonné akendaki libanda pour na traitement. Ça va. Ah, donc mutsole ngwe kina ke matadi ya ke libanda. Non, kasa déplacement c'est dans libanda. Azaka na matadi. Et dans le voyage. À quelle prophétie? Et dans prophétie. Et le rongana. Azaka na Congo, à traitement, ça va siko. Mais par rapport à divorce yokaki na mwasi na ye. Oui, bana matata, na pesa ki maman sifa conseil, na pesa di Caprio conseil, mais sauf que jour babala na ka bazwaka décision babala na biso to zalaka te. Donc eza bango moko ba ko décider ndenge ba momela na bango. Mais tout le monde qui peut leader a mis si par rapport à tambola qui peut au Kenya sous kota la ndeko na biso maman na biso étoile. En tout cas ibisa biso départ na etam to ndenga zaki en Angola na ndenga zongi na Congo. Moi ba différence nino yo noté na katwa. Ouais, différence ezali awa zali na Angola azali kwa mupaya. Azongi na kin kuna mboka na ye. Azo mai to zoate ala na kimia. Mais na mboka mupaya awa so ozangi na opesa. Yango azonga ina ye. Par rapport ya ndeko na biso Jérémy Chabani. Oyamba ki na poto wala to mona ki ba image. Par rapport ya batunde bazo critiquer ya ba critiquer na ejoueli na ye. Par rapport à makambo na nyostu leader a misoko lo banini pona ndeko na biso Jérémy Chabani. Ndenge zawana Jérémy Chabani que je salue, on a vraiment ndeko. On a un rôle à salaka. Toute différence à makambo. So roza na scène na ndenga normal boye déjà Jérémy a lo baraté. Alo baraté à seka kaka. Alo baraté. Donc ndenga zawana incarnaka nde rôle. Et Seigneur la sala musala kitoko. Pourquoi vous l'avez changé? Et musala na ye. Ben le leader a mis ça la keza mabe. A sala musala na être kitoko. Vraiment. Si. En tout cas, merci leader a mis si j'espère que dans les lots qui wana mieux placé à solo la moi mokie. Leader a mis si yebisa biso nengo sala rabasen na yo oyo. Et dans la on a rappelé un groupe moro boye quelconque ils ont répétaka ou bien ezalaka kaka yo moko boye inspiration yeli yo telemi nzela o jouer ou bien ezalaka ndenge nini ou bien ozalaka pe na partenaire moko oya soutenaka yo pona makambo ate ezanga moko inspiration nanga makambo nanga ya uto solo yango mingi na manager nanga na kati ya Luanda ouais DJ Lourd Big Rouge Mikolo be leader a mis na komi kana Big Rouge so meki ka ko tumbola nga surtout neto komi na fin de l'année boye so tumbolinga nga kuna sacrifier yo oui banganga baze bele na Luanda na kena sacrifier na tio na kisi oui Mikolo ko sakana nga te Big Rouge o tumbolinga Big Rouge manager nanga Rouge si et puis salinga bien Luanda Obi atebana bolingo nana ba fanatique bele bandeko bele balinganga ya banana ye na obi msambongo na ngate vraiment bato ba lié sanga ba fanatique okuta boye ba okabela yo na kena marché donc nabi non Luanda non changer nationalité oui nazala na kin ngam bimisaka mais na Luanda ngam na okotisa dans la différence. Donc malgré que tu vas Angola, on écouffe na Angola, on écouffe te, écouffe pas bato basala kate, bato baluka mbongo te. Yo moye bisanga, ya de onzinga, yebi makamne écouffa. Gemidor télévision écouffa. Ya Luanda, eza mboka ba courager. So za courager te olalinzala. Oui. Oui, leader a mis ici. En tout cas, merci na bande konyo surtout. Oh, bazaki la biso branché mokona. Le to komi est-ce que oye baka ya de onzinga oyebike banda bota matina ajo balongola minute.
aza 32 da ekoka mais tala ba boss ebele ba tebele mona balongola 4 6 12 minuka le boss de Onzinga grand prêtre 32 ans mikoto benge 32 ans minuki toko mobali ya mwasi moko ba boss ebele omeloko nini so ekitsaka bango pozonga mpiake basi mais ye ayebika mwasi moko si mobali ya mwasi moko ya de Onzinga Gemidor TV yoka image tala réalisateur na biso yo botanga kombo na ye Patrice Mulumba Ginamau Patrice Mulumba Ginamau Patrice Mulumba Ginamau Patrice Mulumba Ginamau même ça yo yoka image kitoko Gemidor télévision Luanda banda na botama première fois na ya na Luanda et puis bapeminga na Gemidor TV ya de Onzinga mikolo so babeti ya de Onzinga masasi na hotel maliboso ezwana ngonga waza mutema malamu vraiment si en tout cas merci, nous sommes presque à la fin. Bato bazala posa contacter leader ami si ba contacter on a le lenge nini peut-être un numéro de contact ou bien moyen nous ba ko contacter pe leader ami si bato bazala posa tamsusu leader ami si asa la bango ba publicité leader ami si asa la bango ba comédie ba mariage na bango na ba anniversaire na ba activité moko songolo bazala posa contacter leader ami si ba contacter yo na moyen ni na katsangola. Merci beaucoup ndeko nyo salinga contacter leader amisi plus 33 7 66 20 22 00. Le leader a mis en ligne air nyoso so bengi ozwanga moko na yambaka téléphone nanga. Merci lissus na Gemidor TV, merci na de Onzinga le boss, merci beaucoup à mon manager balobi DJ Lourd Big Rouge, merci na Star Afande babi Star Amboka, merci na artiste balobi même merci lissus na grand prêtre Pablo Grand Bord. En tout cas, wana base simbi leader amisi et merci beaucoup na ba warrior tout yangola. Ba yambinga ki toko. Ba warrior tolinganaka. Vraiment. Toi bata bolingo. Et salinga bien makasi. Vraiment. Ouais. Merci leader amisi, merci na bande konyo surtout au bazaki na biso branché moko na lelo donc bon, continuez toujours, abonnez-vous massivement. Ah, namoni souci moko vient ngai Papa Joka. Papa Ezoka, Papa Ezoka, Papa Yaka, Papa Ezoka. Papa Ezoka. Ouais. En tout cas, Papa Ezoka, en tout cas. Bobo ka invité si mais le eza kwa moi surprise to vana tota onani yeyoti okasaka ko yate akomi bana ngola babosa ngola na ba mingi te na trosil na bino a sentir te ala kati ya mboko donc je beninga zabo botama mtakala obotama na bilamba te bolombo siko bandeko tout bomoni vie en tout cas oyo ba légende na biso ba grand frère donc esalinga bien kokutane na Luanda ngata na zale na kin biso toyebaka ke vie za na Londres mais na kokutane na Luanda na biso vie vano kosanga te na na Londres te wapi wana yake afande mutana ko panda sango na Londres afande te mutale mbisenga na mboka za afandre Holanda en tout cas merci beaucoup zangolo biango si aux Angola, au Dialoco. Yo, viens Angola, viens à Bela Liboma, mais va s'alsayer. Viens comme ma casse na portugais, bête le monde Liboma. Portugais, t'as même bien. Fala toa. En tout cas, merci beaucoup na Yomoko. Merci beaucoup et salinga bien. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment. C'est ça la carte à Gemidor TV. Toujours. En tout cas, merci d'avoir abonné tout. Il y a Gemidor TV. Donc, merci à Vieux Junior Amorine. Toujours pour Savana. Et pourquoi pas Papa Zachary. Là, je vois encore Fumuto Tomabize. Fumuto Tomabize. Merci à Babos tout ya Angola. Na pesi bino bambote bisika bozali boza tellement belé. Caterpillar alinga bino makasi. Donc, na sala kaka oyo.
bino bolingaka pe o bino bosengaka. Merci beaucoup à mon ingénieur Moulumba wabi garçon moko bien tonton moko bien solanga kitoko de resoko ye penana Gemidor. En tout cas, il y a des fois yamba yo, il y a des fois solana yo. Et pourquoi pas notre secrétaire Caroline Isabelle, babi secrétaire ya Gemidor. Babi ba chaîne les ala zana ngona Angola mais bazana ba secrétaire te do yara la Gemidor. Okuta tout complet. Merci à n'a pas abonné na biso nyonso surtout au balingara Gemidor. J'espère que bozo retour na Gemidor azara localisation na biso. En tout cas la minute est comme déjà occupé assuré. Donc Gemidor TV toza wapi localisation eza na aviation transit référence à l'aviation transit banque big. Donc so comme quand l'aviation transit bois qui mis au monde na mamoko kapat pakati ya munene o ba komi Gemidor TV. Donc toza wana plateau ya kitoko yo muto na posa osomba matériel oza na posa osomba micro caméra osomba téléphone ya qualité ba iPhone oza na posa ta mutusu o louer pe ba matériel oza na posa o contacter Gemidor pour couvrir événement na nyonso to ozanango. En tout cas numéro ka za toujours affiché wana benga biso bozala jamais déçu parce que Gemidor a couvert ba événement tout. Na yebi sibino toza nolo ya kimbango mesdames et messieurs. Outi palanka, outi ville, oyem to uta ki boy, outi golf doge. Oye kartango leki otuni gabi ba kitona aviation transit ou bien ba kitayo na Kayongo. So kiti na Kayongo, otuni banku bik, ba la so banku bik mbala moko moni Gemidor ezawana. Bon ça jamais décidé pour na événement na bino nyonso tout botu na ngani ni bana Suisse bana Londres boza ko sepela Sika production Sika production ayeli biso milulu ya kitoko pe makambo ya kitoko lisusu na kati ya mboka ya Suisse babi ba jeune moro ya baba jeune boss babi ba boss moro boya bana mikie me bazolia mbongo na bango nde na batu balingi na bango balia mbongo na bona ba artiste balingi balia mbongo na bona ba comédien na ba musicien oyo musicien tout cas contacter Gemidor Sika Prod na bocacité na collaboration avec Gemidor TV et boss de Onzinga bazawa na collaboration na Sika Prod production pour na coproduire bana nyonso tu ya Londres bana tu ya Suisse bana tu ya Paris. En tout cas poto eza ya ko sepela poto eza kalamingi ta le 30 décembre de bozala on a déjà avec notre artiste ya munene lisusu ya monde entier na tanga komote po botelemi de bolingo yoka. Donc yo dans la Londres dans la Suisse on a posa ba produire yo musicien comédien. En tout cas lukaka Sika Prod na bocacité ya boss de Ondinga topé en collaboration ya boss de Ondinga donc Sika Prod azala pour recouvrir événement na yo nyonso tout. Donc boss ala jamais déçu. Merci na bande ko nyonso tout o balinga Caterpillar. Merci na abonné na nyonso tout. Abonnez-vous massivement, vous serez jamais déçu. On a surtout notre leader Amisi. Contactez Gemidor aussi la vidéo makambu ya kitoko pe ya elengi ba abonné na ngabo zete mebele chocolat mboye mama na choumi na choupette moi ça tika mpiaka na défaut fefe la donne à fefe Fernanda donc ya yango yo mama malewa et puis ça pas cité et puis ça zoua te moi ça pembeti na kati fefe donc toujours moi ça zo pe elengi. Merci na ba abonné na nganyo tout bisous à la prochaine tozana bino bye. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver.